Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Congo, babi sango ya Congo ko panza na wapi? Babi Edino image. Sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir ma casse na CPLI. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons na télévision à TNT, décodé à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimanche, ba Saint Thomas, collègue na Bodo, il m'a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa. Balandi à www.pandasangoyakongo ya bino molobeli et dino image bobi kande na CP Sabino lelo na yambeli bino pasteur nanga pasteur wa tiaka biso na mabondeli po ete Vision News TV na Pandasangoyakongo ke liboso bailo so bosunga Pandasangoyakongo et dino image mo Pandasangoyakongo na pesi bino bambo te passe boali Patrick Malwavengi Global PM Service la ye mokote Igor Balou simple mebo ya MG30 boyebi mokile yebi. Sans plus tarder, bonjour pasteur. Ah bonjour papa Edino. Ça fait longtemps. Ah oui, ça fait longtemps. Ben vous allez. Vous allez hein. Ah ok. Na CP lisuko ya mbao na plateau na ngala mkola lelo. Na bien ki sali moi ba moi mikolo. Tout ça comme tout monde dans la rara boyeme. Tout yeba siko pasteur ministère ezawapi. Pasteur Ezaya Nzela. Tout ezapena pasteur oyo parce que tu yebi ke batata na biso akala. Tu peux passer par qui ba père avant mais le jeunesse zoapé place qui pastoral alors tu dois ba pasteur obima ndengeni tu yeba maman muke ah oui nga pasteur Basile Shekina en fait nada pasteur oyo da bandana CCI à l'époque avec un groupe de prière avec une communauté internationale de l'évangélisation oui. Et après, il y a qui a la compagnie internationale d'évangélisation. Après, il y a comme communauté. Et puis après, bah, dimanche, nous avons fréquenté l'église protestante. On a des amis, et pas pasteur Koutangila, paix à son âme, Seigneur qui vous voyez l'année passée. Après, et au salarié, nous avons un ministère, université théologique, oui. Pour canaliser le rango de Katinabiso. Après na zongi Zambatinenga l'école et apôtre Guiné Cham. Apôtre Guiné Cham a été toujours mon maître dans le ministère et dans la discipline. Paix à son âme, Seigneur Azoye et puis le loi dans le royaume de ciel. Voilà, ministère est à Paris, à la porte de Paris, 35 boulevard Anatole France, oui. À la porte de Paris. Et si Gatozo est vrai, Tozo Lara Timokolo, notre Seigneur Jésus-Christ reviendra pour prendre l'église. En fait. Pasteur Basile. Nazongi mamke sima nena ye banano na tango ya ba père na biso o to zobenga ba pasteur ya mikolo bazalaki koyekola cours ya théologie to en fait on demande ni ba pasteur wana pour to yebi qu'il y a peut-être inspiration peut-être ezaki molo romo mais lelo poko ba pasteur faut tango na l'école est-ce que na tango ya kalizaki bongo pe ba tango na l'école to ezalaki so bamoni peut-être aux sages à les bapeso qui pastoral non déjà kutu ke lelo nde imbroglio koti makasi na lati église corps du Christ oui surtout tant ba yemba ba omgo yemoti na banzembo lilo banzambe ayi ofe ayi ya bazo ngo na classe cité bat baloyi mambo belé poto yeba ite kala na l'église ba kitare sala kité lelo batala ko ba koma na ba église
Voilà. Donc comme on l'a gagné ti wenge ezobeta na kati église mais bosu to yebaki ke surtout mani ezalantse bonini kwa koko bazawe poko ko langa zaki da mission ya lisala asawe mamingi Zila Zulu yetu kwendi la ba mama ko so la so na ne ba bina no ba se ko yetu kwendi la ba mama mais le ko mala obenda ke mula mena atala kuna kati église frère Basile pasteur Basile est-ce que tango kalana tango lilo ya sunde monter bon revenons d'abord na question tunaki si l'école pour na ba pasteur pour l'école nini est-ce que pastoral fallait faut apprendre dans l'école to ezaki lo comment ça inspiration en Nzambe mtezo kita kati ya passage et puis ba poni moko na bango akamba baninga non d'abord même dans la Bible ministère pastoral c'est le Seigneur qui investit la personne oui à péché au ministère mais soit péché au ministère à tiki opende ngwana te oui pour ba potre ni so batambola ki na Seigneur yemoko azaki na bango pendant 3 ans et demi na théologie ba benga ngo programme à doctorat puisqu'il y a bango jour et nuit pendant 3 ans et demi enseigner bango kanza mutauti lola nzambe mobimba enseigner bango biloko mo ya makasi kati na bango pendant 3 ans et demi yango moni ba ki fort yoko mona ba biloko ba mi épître 1 Pierre et 2 Pierre Pierre wana azaka pécheur ya mbisi balaki bato ba ki instruité avant ba kuta na Seigneur donc ba kutani na Seigneur transformation ya cerveau Seigneur ake akoma 1 Pierre 2 Pierre so tangi mamba koma même ba universitaire à lelo bakamwa babime mutu ozaki pécheur akoma na niveau ya kokoma boye phraséologie ndenga exprimant na kata Bible on comprend que mutu oyo a vraiment avancé donc cela veut dire bazaki cours pena Seigneur donc biso pena tango na biso même mobina tango akala ba papa na biso la majorité batanga ki surtout une église protestante tu ne peux jamais devenir pasteur de nulle part. Oui, même si tu as le ministère barotindo na institut biblique tu na université théologique pour apprendre tango bimi okomi na bagage moko boko défendre évangile mais lelo au moni ba désordre de côté belé parce que mutumo alali na tongo ala moki amoni ga que non bon pastoral les simba n'a pas ma pasteur voilà peut-être à oumeli moké na kati église a ebi pe otanga ba verset biblique n'a pas ma pasteur obi loko moko lisusu kala pastoral yaki ba papa lelo comme bilenge mais attention yango peto ba lelo évangile qui na kobunga parce que bilenge ba koti mingi non attention oui pourquoi eza penda bongote au moins tant on a na 10 ans batunios na ndo mona 35 ans na ndo benga ba papa si omoni oui bon lelo siko biso to liki dia ba 35 ans wana bana be ba 10 ans mona biso be ba papa biso be ba papa ka lokola bango be ba alaka tondo mona ba pasteur wana ba yi ba papa ba mikolo kasi biso pe lelo to ka ba mikolo te peut-être le kozo eza ko sala biso mo confusion pour tous ami ko mimonana biso ba da âge moko peut-être yango tozomona que génération na biso tozana bilenge voilà quand tozomona ce que ba plus âgé na biso tozomona que neti biso to ko assumer qui responsabilité qui pastoralité pastoralité en plus oui il y a une combien évolution ouais au moins dans on a même dernièrement scientifique moko lobai na BFM TV a expliqué à bi génération Kala génération Lelo a plus avancé d'intelligence par rapport à génération Kala oui avec quoi expliquer et à contenu puis un niveau informatique ouais. Voilà Kala ba téléphone est agité à la portée de tout le monde ordinateur est à la portée de tous mais Lelo ordinateur commis donc Lelo oyo le monde évolue voilà le monde évolue ouais. Même au moni biso to ba papa mais tout ça ba papa moko te au sentir que ezo moni ça ma contenu il y a situation sociale batu ba kula siko passer na kati ouais meminga la technologie makambe bele est-ce que pona ko kamba batu ezo correspond pena ba na technologie wana zo banana n'a rien à voir. Rien à voir. Pour Kambaba, il faut la sagesse divine. Oui. En plus de cela, tout ça a été facteur de formation. Mais le lobo bungi parce que jeunesse, ba pasteur ba jeune mingi ba bazo bomande lingomba, c'est pas ça. Ah oui, kasi base outil goulati. Base outil na manque instruction. Aibi lo razo salate, aibi lo lingité. A comme aga pasteur, poso futa. Peut-être. Pasteur donc tango tambingité vraiment c'est Royambayo Edgar Mokonzi.
la solution de baga Vision News TV nasio dia pas solanda pour ser nasio dia mbamba abela tu na aussi ko makambo ya pasteur Mukuna pour na mboka na biso za Congo to solomi pour na mboka Congo parce que lelo ba combattant pe ba tomboki ba bilo ba no kanga ba église. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene été ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Pour nous, quand nous sommes global PM Express. On dit toujours l'artiste Oyo, nous avons toujours battu dans idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose à de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bissomogo, RDC, Loma Makasi. Par rapport à quoi? Bino ba pasteur, tout l'andara bino ba quoi ba père na biso bozo ko conduire biso, na ko sabel pe nda ko mais, habité fona ke ga pas pasteur Basile pour la sabel. Ba catholique, ba sala marche à munene. Pour la Congo. Les bosso ba catholique ni manoko boya, ba toye ba ke ba catholique ba sante ba corrompi, ba collabo. Oh, te au moins est-ce que ba catholique ba telemi. Mais biso siko bizami nzambi to vandi. Papa na yo, frère na yo, ndeko na yo molimo aussi passer Mukuna. Je m'assieds ça koufela ye. Alors, so bomoni masa se bandi obeta boki malabino. Ya kimi, bino bo kimi. Pour les bakokufa ensemble te. Eta ke yo kamba lingomba na yo, lelo yo meye, yo mi bateri na yo, obi bokufa na bino. Est-ce que bandi mi wala, lobi ba ozonga suna ndako na yo. Ka eza yango wana. Lelo na Afrique du Sud, ba telemeli pasteur Mukuna. Va bloquer les églises. Même na pasteur Wazalaki wana balobi na ye à partir d'aujourd'hui ACK et sa société en Afrique du Sud. Si vous soyez pour na yo pasteur et puis des pasteurs mo ba réaction na bango zaké on dit bazo lâcher na bango va faire. Ba kimi lumbe to réaction nos amis pasteurs. Bon, il y a liboso na ngai na rectifier le moko. Ba tamba ba pasteur binzambi eza bien te. Bon, tout le monde. Tant que binzambi eza ba insulte, ezali une façon péjorative ya ko qualifier batu oyo ba yebi ki ba osambela nzamba solo. Omoni et ça et les aramisusu. Voilà, Moutaro naza awa naza na même invité par exemple na ba musulman. Oui. Mais par respect intellectuel. Ce qui n'a coûté na ba on a rotali sa te lo ba ba salon position wana eza ma BTTT na ko respecter bango mais na ba vie personnelle nanga. Voilà. Donc tant bat baloba bon ba binzambi c'est pas vraiment un bon sens. Ils appellent ça samabe hein. Ya sens samabe. Peut-être biso to kasango za kana normal binzambi pour eza ko ridiculiser batu misusu salaise. Et puis l'autre côté ça le rôle injure. Ça injure. Normalement injure parce que faut pas employer les chrétiens ou les évangéliques, bah évangéliques, ah, l'église évangélique, catholique, c'est bien. Voilà, mais pendant ça moi Congo à partir à lelo bobé na subinza mizambi parce que ba passer mi ba kana un peu contenté. Voilà ça. Et ça le rôle boza ko diminuer bango et ça la bango bien té alors vraiment bien la pasteur il y a évangélique, pasteur évangélique. Et ça va bien. Ça normal faut les respects doivent être mutuels. Si. Ah voilà. Donc pour respecter bino, faut respecter bamisusu. Et puis il y a mbaiza roi batumisusu même na combat o ezali. Na combat so comme lo ba déjà que bino ba chrétien. Pour attaquer les chrétiens, ils ont affaiblir le combat. D'abord, tu as un RDC. Oui. 95% ya batu bazaka ba chrétien. Ba chrétien. Ozomona. Oui. Donc na 5% no mona tam so moi musulman
ou assemblée la kata vendre na ndako. Alors yo so yede na combat, ou bani s'opposer na chrétien, ni ko ba ke combat ne kufi. Ya solo wana. Voilà. Et kufa, pourtant yo ma combat no ba chrétien va vendre et la majorité ça ba chrétien OK na banani. Et alors yo ke na Iran binene ça la combat de bunta déjà Mahomet. Batu nyos ba otika yo za yo moko. Voilà. Merci pasteur. Réaction par rapport à pasteur Mukuna. Réaction par rapport à pasteur Mukuna, et ça qui au moni parole de Dieu to zalango. Et ça, parole de Dieu, moko, lourde, importante, et qualifiée ma vie à Batou. Et peut sa valeur ma vie à Batou. Moni, et bongisi peut battre bien la vie. Et bébé ça t'est? Non, et bébé ça va se détourner. Ah, oui. Donc, cause la chrétien, et sa valeur, il y a ma casse. Oui. Et sa valeur, il y a ma casse. C'est pourquoi partout, sur l'équipe, dans les cas, va payer belé. Peut-être dans le théâtre, même si bon que je suis chrétien. Au moins, peut-être que non, va déranger un pété. Va y moto à règle. Par contre, moto mususu ka lobby ka voya zali. Au moins, on a déjà que yindi sika. Et ça va valer. Ce qui biso moko to yondi détruit va valer et à ma béto même incrédulité. Au moins, par exemple, dans la réaction au yo lobby on a. Jésus-Christ, notre Seigneur, ayaka d'abord pour le peuple. Luc chapitre 4, vous remarquez, Jésus a présenté vision. Abina yé même pour les pauvres. Vina bango ça anide. Échanger. Naye comme une bonne nouvelle, ba malade ba bika ba tu ba kanga ba za la délivrer et tout et tout. Donc le Seigneur Jésus quand voyez ayi pour sa vie. C'est pourquoi au moins ba mboka nyos o ba introduire le christianisme. Bamboka ne avant ça. Ba États-Unis d'Amérique, ba Australie, ba Canada, bamboka nyos avant ça. Ba travail comme on a ba pasteur. Tout le monde dit Donald Trump tant a eu pouvoir na ye. Première rencontre na ye zaki nanu na par na ba sénateur te mais na ba pasteur. Ba bondeli po na ye parce que il connaissait la valeur de ce Seigneur. Alors, na mboka na biso, tu as un problème moko. Oui. Il y a la pauvreté, misère et makasi. Majorité ba chrétien. Peuple a la souffrance. Majorité ba chrétien. Mais oui, majorité chrétienne. Mais batou bazana pas si yako sakanate. Alors, batou msuba batou msusono, ils a faute à Jésus. Ils a faute à nous sommes en faute. Parce que Dieu nous a bénis. Tout ça m'a belé dans la richesse. Mais toi, on a mauvais encadrés. Mauvais encadrés. Mauvais encadrés. Alors, nous, l'église, oui, tellement nous avons la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité, tu sais que batu bazo kambabiso na mboka, bazo kambabiso mabe. Alors, tous les pasteurs ont censé oye bayango. Siko babi ne bino ba pasteur ne mingi bo asima batu bazo kambabiso mabe. Pour vous dire bambongo. Ah oui, et ça m'a bien makasi. Et m'a bien makasi. Et ça m'a bien makasi. Évangile siko botia ngwapi. Ah oui, un pasteur a koyi kozala na attitude wanate. Oui. Un pasteur au ventre. D'abord la corruption c'est un fruit charnel du péché. Ba corrompre yamabe. Un pasteur doit être derrière le peuple. On nous appelle des bergers. Un berger a derrière ma brebis. Ceux qui ont ta brebis m'ont égaré, il faut aller dans la zone. Ceux qui brebis m'ont liaté, il faut me mettre vers pâtirage. Alia, c'est ça. Na amelisa on m'a malamu. Alors, bisoto va berger. Ceux qui l'ont à l'église na bisoto yi. Au monique, batunyo subaza ba bola. Ça ne fait pas bien ça la passe. Alors, nous devons être derrière les peuples. Pour toi, tu manifester mécontentement, mais à péché. Et ça fait fruit, non, nous sommes charnels. Non, parce que ces pays-là nous appartiennent. Et bon, nous avons sur l'église. Tout élément, tout s'opposer, tout s'opposer dans mon tout, mais tout s'opposer dans le système. Tout s'opposer dans le système, il y a ma système, il y a corruption, système, il y a foot à battu, système, il y a vol, il y a bien en Congo, système, il y a tuerie, il y a propre peuple na yo 6 millions de morts. Voilà, tout ça contre moi. Tout ça contre moi, tout ça contre mon tuté mais contre le système. Parce que le système il faut aussi la pour peuple à respirer. Donc ce qui passe à l'obi nengwana, moi je ne suis pas content. Moi je vois que Azana erreur.
grave. Ana erreur. Tu repères ça sur le pasteur Tchatumba raison, laissez partir mon peuple. Non, on a pas ça. Mutu mogote na combo raison to na combo mutu mogote. Ouais, j'explique bibliquement que Jésus-Christ a yaki pour que le peuple, ceux-là qui sont faibles, puissent menacer, relever, bazomakasi, ba avancer. Mais ce qui est biso va passer, to comme frère pour le peuple wana avancer te a réclamer droit na été wana ce n'est plus le ministère pastoral. Là maintenant ce sont des intérêts personnels. Si si. Voilà, et ça va intérêt personnel. Pasteur n'a ni réponse na yo mais côté moko échappé ngai par rapport à pasteur Mukuna il aza komi batela pona ye moko soki eyomeye ya alingi a se sauver moko ben bampate na ye bakufa na bango. Est-ce que c'est normal pasteur na place wala? Non, c'est normal té. Omoni même Bible omoni awa eza nyonso eza la mokili eza na kata Bible. Ya obabi tout ce qui existe aujourd'hui eza là déjà. Donc eza le mot des angia. Ba disciple même ya Seigneur. Omoni na linga le mot ya Paul. Prophète mo Agabus. Tant a simbi sentir à Paul bo abi kolo sentir o nzamba tali singa so ake na Jérusalem. Ba ko betaye. Ba ko lié donc à côté à prison. Paul abi tant Paul a sabi Agabus na ndimi prophétie nous na bi oza prophète. Menga na bi boy. Kuna na Jérusalem na ko kende le ko za pour la bonne nouvelle, j'y arriverai. Nazanga non seulement prêt ba betanga menace ou prêt na kufa pona Yesu. Omoni soki Moussena Nzambe. Solo lingo lia bien foya na Galaxy Mambo. Na solo exact na le kota kota ba restaurant et lo que les pas mambo la mbambité et ko découvrir que mambo la mbakareke et ko découvrir que mambo la mbakareke ba play bayaka mona ba bien ba tambongo ti moni ba de la minga ba yebo donc c'est que bon ba les onyama Galaxy Mambo topos. Venez, vous allez goûter un bon poisson, un très bon restaurant. Moto na yebisaka bino yeyo oyo alambamaka pamba te ala moto moko rare donc ezalaka mpona 15 personnes depuis na anniversaire kaka donc moto moko 30 personnes baolia Galaxy Mambo, collègue top. Galaxy Mambo, c'est un endroit super, il n'y a rien à dire. Ça sent bon. Mais ni pas mbiso. Le même c'est non. Où Tina Mikoa. Ici c'est Mambo. Galaxy Mambo. Galaxy Mambo, Dora bien. Collègue bien, Maramio fait bien, Talara, mille par ailleurs. On a battu un Mambo Galaxy quoi. Au Bellevilliers. On a Mambo. C'est-à-dire qu'il y a commis Baba. Pour ça, il y a un bambis. Il y a un bambis qui a un bambis. Ok, c'est Galaxy. Mais non, on va le Kilinga. Il y a solo et Zapina. Ça va prendre ma bobi, mais ce qui est koufi. Pour na mboga na yo. Oza héros. Moza héros. Ah oui. Mais tout le monde yango. Mais ce que Martin Luther King. Akufa pour mboka. Martin Luther plutôt. Ouais, Martin. Oui, Martin Luther. Parce que Martin Luther King a été théologien pastoral. Martin Luther. Oui, Martin Luther King, c'est la réforme à l'église catholique pour ça protester la vérité. Actuellement, Martin Luther né américain noir le rôle abisso. Mais à Téléma qu'il était pasteur. Ah mais non, Bible. À présenter au moins une parole au Bible. Oui. Et l'on a battu l'esclavagisme et sa position. Oui. Ce que les Américains, les Noirs américains respirent aujourd'hui, c'est à cause de la parole de Dieu. Ouais. Parce que Martin Luther a lobby. Dans la Bible autothéâ, bah lobby était moutifois à l'esclave, moutifois à libre. Donc Yesu aya qui a qui pour appeler sa vie sur liberté. Oui. Yesu aya qui n'a pas de distinction racialité. Mutu nyoso a mutu, oza blanc, oza la noir, oza la suginali, oza mutu. Ouais. Alors il faut la même valeur, il faut respecter yo. Il faut tous abisso nyoso na égalité. Na égalité. Si. Voilà, mais basakini ils l'ont tué à Koufi. Au boma mutu mo boma vérité. Parce que le lot lobby que non, tout ça la marche, il doit bête abisso masasi oui, mais
ato tikali lelo ngomo po okufaka okufa pe na malaria okufa na typhoïde okufa kaka donc eza un problème mais kufa obimi héros tellement lelo pe pasteur Basile pour ceux qui peut lelo yomé nango pour la mboka na yo on dit kufa na yo mais nabi ezaka te pour na lelo peut-être parce que lelo toza na poto na obetelo li solo moko oui pour na toka bona voilà na obetelo li solo nous biso toza bato yo to bimi na kati ya Congo bato misu ba Congo o bato misu ba na kati ya Congo to balobaka expliquer le Congo na Congo les amis balé ezaka elo moko mais bato misu po selon prononciation ya bato misu bon prononciation ce que il est kimboka ya kimboka na neto ndo bana ki Congo sikoyo na ndenge moge changer et tout to bibeka te hôtel la Congo non eza Congo alors bato misu même bana Congo kuna bayebi ata makambo to lobaka te mais ba lobaka kaka papa biso tango Laurent Désiré Kabila a côté tant Mobutu azokima biso to alaki wana biso tant Laurent Désiré Kabila a côté Mobutu akimi et comment ina tamo ba Rwandais ba yaki ba période de James Kabare o ba botolaki Mwanda ba botoli boma ba botoma tête ba botaki chassa ba bengana Kabila le père biso to ina to mataki na inikin tant to komi un peu ba rebelle ba kinzela makolo la bazamba lozizila tant to komi wana ba armée na biso ba militaire ba na mandoki biso to senga yango wala pasteur ça ka pasteur toi ça na pasteur oui toi ibena ba mimso ba pasteur to bibo pesa biso mandoki to kokota kuna to kobeta parce que ça ba kamoko rare pasteur que c'est na mandoki pour mais non oui la guerre est biblique est biblique la guerre est biblique ah donc pasteur ça pour na mboka na yo biblique ah pour bon so bon rebelle mais c'est biblique Pierre akati soda yo kanga yesu litoi yesu abisi Pierre remet ton épée yesu azu litoi wana azongisi yango na epa soda na litoi ezongi yesu abisi Pierre te osali lisumu eza na ba guerre misu c'est normal donc obunda pona mboka na yo mais tant to sengi mandoki wana ba officier balaki ba bi non boza tout le monde vraiment ba patriote vous avez besoin de votre pays mais c'est au pays bino mando qui to aider binoté il fallait pour la banque ezakini so avant mando qui nous bo utiliser il faut boler quand même na une petite formation parce que tant bo kota bo yebi tactique à guerre te ba aussi les sabino abi batona ba uti musika si ba bundi na bazamba bino na bo bundi te bo kene par courage mais non pas par expérience babito pe no mando kité bozaki sir dans zabela bilo gloire soit rendue à Dieu to prier pe pona mboka na biso lelo papa na bia to longola kaka Yesu na Congo elimwe na carte mukili na ndeni na ndeni omna révélo bilo moko au na Congo c'est toi ta mingi te est-ce que vous comprenez que tata moi kenda musala ba futa ke $50 rare mais bana baliaka bana batangaka bana mpe bazokola lelo koma sauf qui et comme article 15 ça ça veut bien monter mais non depuis kalezala mais nene biso nguya nzambe sa makasi mais nene so lo mi balé est-ce que mambo ba Rwandais o ba banda pour babotola Kivu oui banda nini baba non depuis la période de Kabila les pères basala ngo ti lelo mi bakokaka te que na Congo Dieu a déjà établi ba limite et na pasteur moko ya Rwandais azaka na Congo pasteur wana zonga Rwanda pasteur wana na Rwanda ebisa bango na parlement na bango abi bomoni peuple wana bokoka ete il est tellement fort spirituellement abi bokoka ngote ebisa bango pasteur René Maswaku Masasu bato ba yebi Masasu o leki ne mususu ba boma ya ga général Masasu voilà la Rwandais Rwandais bon pasteur vraiment to zo kamingi de pour kabola biso na moni to zo kaka pied levé la moni zo kabola mo mungi po temps et comme déjà ba aussi na lenga na Edgar Mokonzi ke temps et comme poto clôturer na biso voilà dernier mot na yo et puis so za na moi bato ko kanisa bakoukou ça va on peut bien non moi ce na dernière mot ezaka ke
peuple congolais, peuple congolais s'est lié. Notre délivrance est prête. Et ça peut prendre le belete. Torolonga. Parce que mon côté a collé le Seigneur na makasi. Ata o télémini na Congo. Mobutu a télémaki ba pesi comme Mobutu c'est ce ko kungonde wazabanga. Santa Tomotombele azawapi. Biso to bonde ato ba mikeno ba groupe de prière. To bonde la pona mboka na biso ko changer. Serment to la pongabi ala mri pasteur na loti ndoto Mobutu comme squelette. 2 mois après Mobutu bani maladie a comme appelle le squelette. Naninga kufa. Tanga bisa bisongo comprenez mon émotion babi et silipo naï et kokisama Congo na ndeza na batu baloba pa nzambe pona mboka wana donc nzamba ebi mboka wana soki yozo bunisa peuple na oui nazo ndimango eza stratégie nzambe to belo moko et na mboka mote na kata mukili oyo et comment développer sans que baleka na passe toi la France toi c'est bien à Paris toi c'est bien en France ba histoire passée na bango de tanga peut-être on est au vandate ah ba bomana ba roi ba panda ba roi na bango moko parce que mon peuple français na Bible azalitim ba benga Galate apôtre Paul a commis Galate la peuple français Galate plus tard ba Gaulois peuple Ghana. Merci, Pasteur Basile. Donc, ngai na kopesaka mbote na ba famille ba kufeli. Oui. Ponga salanga mawa. Na koma pasteur na Kinshasa. Kongo mboka nanga. Na botama na hôpital général de Kinshasa. Mama ye moto kinoise. Ha? Eza ba maye moto clinique kinoise. Na botama période da mama yemo. Mama yemo. Osomona. Oui. Kongo ya mboka nanga. Na yebi valeur mboka wana. Na yebi ndeni mboka wana ezali. Na yebi opportunité na kata mboka wana. Donc celui na otala moi ba ngala âge à 20 ans na simba diamant na Congo. Donc na otala mboka na biso na tikala to mona yango te. Biso to yaka te par exemple na mboka oyo pona ko ya ko luka ndengeza ba na mboka oyo batu bazo se sentir malheureux non parce que mboka na biso to bato to na valeur un américain Mike pasteur Mike Murdock un millionnaire en dollars so bet même internet au monde alobe logo moko abi phrase moko pe na Kinshasa abi tout congolais faut vivre né mon américain parce que nous sommes aux États-Unis za a biloko tout au rango na mboka na biso aux États-Unis be aller c'est vrai donc tous les deux peuples il faut vivre né mo mais pourquoi tu vivre né mon américain non mais parce que papa et ça problème que na mboka na biso to zukaka opportunité te ya kutana muta malamu a diriger biso mais 1974 oui. Zaïre qui na place ya Allemagne d'aujourd'hui à 4e économiquement c'était notre place un Zaïre équivalait à $2 c'était notre place parce que bobengala mundele pourquoi pour tirer mundele te na pouvoir ça na pouvoir bon on est là sous ma solo mususu pour na olobake au moni Bible et ça ba différence te biso pe quelque part tetite soto na onti lelo mutu mwindu nazo ibate biloko mususu tozo luka ezo mimi biso bangambu omoni papa ba menasa mutu aleki na makasite mais ba collaborer na ye yango résultat tozo yango résultat ngo tozu pour se trouver na niveau mutu azo diriger mboka na biso aza capable ana capacité de diriger commune moko te tam sous commune à Lemba bo pied commune à Lemba diriger yango kokate mazo diriger mboka ya ba conséquences to komi sika moko za eza pasi mais nzamba sunga biso nkolo Yesu Kristo sunga mboka Congo parce que na yebi yango merci balana 3W pendant sanga Congo vraiment to sisi émission na biso nasi odia nil par ailleurs Edgar Mokondi Vision News TV la Mazarienne la Maserati babi mutuka munene mutuka cher azapena biso longo la nette voilà Moussa Kitoko azapena biso longo vraiment mingi le besoin côté et étoile d'amour top modèle des médias Gisèle Oumba le véritable diamant Boza Ebele diamant taillé Boza Ebele Patrick Malavengi son dans le baboye et c'est ça batou balinga tena tanga bakombo la bino mena tanga ngo et puis misamo babi edino image libulu ezanga suka vraiment mingi le besoin te wana laki baptême y avait nanga des fao pasteur vraiment merci mbalasima dans la serre beaucoup alinga minga solana yo serre nasi odia merci ya mape na plateau pour solani sous moi masolongo pour masolongo temeze lengi na moni par rapport à temps
les sangi qui to bazo sinaliza qui to cathédrale c'est à place pour dimanche tu vois quand on se peut que ça na yolongo et ça la biso moi bien. Ah oui, tout ça na boulevard 35 boulevard Anatole France. Oui. Na porte de Paris. Donc église le ministère Voici l'homme Christ Paris. Oui. Extension vie comblée. Voilà, et si kana berger. Donc on a invité Bino. Merci balana 3W pendant sanga Congo boki adresse à pasteur so za na place au priorité yaka ko sanga na kana pasteur Basile vrai frère niki ko hésiter pasteur Basile ça juste na porte de Paris na 35 à boulevard Anatole France vraiment so za na place au kindité to yaka mingi to sanga na kana poto kumisa ino image yenda zo panja sango ya Congo babi sango ya Congo ko panja na wapi babi edino image sali image panja ni Congo mobimba Chokomone chimatuta chikofoche ya chopayo